nalela Trésor Mancour Kumbela Mokili ei Kumbela Mokili Trésor Mancour Kumbela Mokili talaka yo mukumbi Kumbela donc la terre est à toi Kumbela yango balobi to s'abonner biso tout na chaîne Kumbela Mokili tala bango ba jaloué bazo banga Mancour wetu alo bakate Trésor Mancour wetu ouais Kumbela Mokili Zamba zamba lamu Viva! Viva! Mais il faut mettre kana maboko. Ida viva! Viva! Nazana esengo. Oh, awa wanaza epa na biso na ndako. Donc naza mwana nani? Ya ndako. Epa na biso. Est-ce qu'infiltré azawa? Botala ye bien peut-être azana katika. Infiltré azatera. Toyebisaki bango ke boko mesana. Boko sala nini? Bako mesana. Lelo ba mesani te. Fachi nani? Beton. Fachi nani? Beton. Azanani? Il est pas viva. Viva. Tango tozo loba viva, il faut que loba viva ya mutu azana pouvoir. Il faut tango zo tambola na nzelo zo miyo kapenza ke ozanani chef de l'état. Pour biso nyonso toza ko se représenter, ko se retrouver na kati nani? Beton. Toza ko se retrouver na kati nani? Beton. Ya Fachi Beton. Martin Fayulu Kaya. Il appelle viva. Viva. Nakoza la moulaïté. Naza la communication précise. Première partie à communication nangai ezo concerné actualité. Il faut te marteler à Yango. Deuxième communication ezo talisa makambo unité bomoko. OK? Oui. La bandine actualité. Actualité à Liboso. Eza ya ba constitutionnaliste na biso ya pa ya parti. Oui, Bomi betela nanu maboko. Toza na ba constitutionnaliste incomparable. Banani balandaki débat sur Télé 50 entre professeur Chilumbai na Théodore Ngoy. Batu balandaki awa. IDPS viva. Viva. Laissez-moi vous dire que votre frère Théodore Ngoy amelaki mai te. Ngana lobi kutu bien mai. Mais amelaki pema te. Soyi pe asalaki nini amelaki te. Pona nini? Parce que sur le plan de la constitution, il n'y a pas moyen de destituer les chefs de l'État. Il n'y a pas moyen. Va démontrer Bango pièce contre pièce. On est à langage caméra mais la vidéo. Il n'a pas se vivre. C'est-à-dire pièce contre pièce. Au lobby la salinini, la lobby. Alors va prouver que le président de la République peut être déchu. Donc le président de la République reste en fonction. On a scandalisé votre Bazawa. Scandalisé Bango. Canalisé. Allô. Non, non, Biboye. On a quoi article on a tout répété en 2023. Ah, mais oui. Pièce contre pièce. Le président de la République restera en fonction jusqu'à l'élection et l'installation du nouveau président. Mais Eli encore. Il dépasse viva. Mais Facha Zana nous Eli pendant 5 ans. Vous allez nous destituer à Salini, Nini. Mbeba Nini, à Sali. Il dépasse viva. Moutako Sabinote. Président Nabino va faire quelque chose. Azana Bandani, conseiller, Azana ba juriste. Danger. Donc Makambo est président à Sali est constitutionnel. Oh yazo boya. Bongo musu Azana ngambo asala nini? Bolobi nini Kongo musu Azana wana ngambo. Asala nini? Il dépasse viva. Nous sommes un parti de gagnants. Est-ce que vous comprenez? Gagnant
aza mutu moko tango azosala nini na terrain Bouddha na parlement debout quartier 1 terrain Bouddha na njili obo yokaka sango oyo ekenda pe sango ti na poto oyo soki oyoki kaka changu zone rouge eza parlement ya terrain Bouddha. Alors lokola lelo tozana esengo mingi koyamba bapaya na biso ya collectif ya ba parlement debout ya quartier 1 na mopanzi nanga ya liboko ya mobali tozana conseiller chargé ya communication et politique oyo tozobenga président Bill oyo aza na parlement debout ya hôtel de ville na mopanzi nanga na liboko ya mwasi tozana président protection divine oyo aye azali na chargé ya communication ya collectif ya parlement debout ya ville ya Kinshasa. Alors tozana esengo mingi ndeke bandeko basili kokomela biso na parlement debout quartier 1 terrain Bouddha. Alors avant de continuer tokopesa maloba na conseiller ayebisa biso eloko nini baye na terrain Bouddha po peuple congolais nyonso azolanda ayoka pe azala mobiliser lokola mbalo yo tokozonga lisusu simate fati aza béton toko soutenir na ba moyen nyonso. Alors tozopesa nzela na président o aza conseiller chargé ya politique na mobilisation ayebisa biso eza nini au juste. Merci président, ozana parole. Bon, merci Bandeko Balandi. Ce que toyawa, tozana na campagne de mobilisation, de veille de conscience. Puisque tout le monde que pouvoir na biso ezali menacé na badongolo misu. Ne yangwana na bandaki tourner na ville, ko sensibiliser ba combattants poto fongola misu, tocha Bandeko Fayulu na Théodore Ngoyi à l'insécurité. Puisque pouvoir ya fachi ezali ya bamindele te. Bamindele nyonso boya kibiso bazaki sima bakatumbi na sima ya ba Fayulu. Ba Congolais ba décider que non mbalo yo tozo voter mwana mboka. Ba voter Félix Antoine Tshisekedi. Ba action na ye bandi komona na puisque bantu afinga ki azotambola pamba pamba. Lelo to bandi komona déjà ba action. Tozaki na mekao tomoni ake ko poser première pierre au investissement ils ont coûté $1 milliard. Balobi bantu wana ke bakoza bantu misala 10% ya bantu na bango 90% ya ba Congolais. Tomoni ba Allemand baye balobi toye kosala troisième phase ya Yinga pe to relier Congo na chemin de fer. Investissement écueilli à 40 à 50 milliards de dollars, c'est-à-dire misala et komonana et belé. Tant que tu as espoir wana tomoni bantu mususu baye o donc il faut ba de situer fachi. Et biso to lobi bantu liboma to libomate. De wana to lobi mbo biso to kola lisami soute il fallait to tambola. To mobiliser peuple congolais, to dresser contre badongolo misu oyo. Et si ganyo so bokutana na bango baza lokola ba nyoko oyo baza venimé. Il faut commettre bango na insécurité. Puisque balingi ba créer crise. Ba mususu lokola bazaka lokoso ya mbongo basi ba corrompre bango na machine oyo ya corruption oyo binonyo soboyebi oyo babengi FCC. Nde yango wana toza après kosolola bandeko ndenge to mesani ko animer na parlement debout bayi bapanzi sango pe balobi no to solo mwa muke bon nde wana to lobi mbo toza disponible soki bazana mutuna batuna. Ok, merci président. Question liboso ezami tous les élèves. Question liboso ezaki Théodore Ngoyi a confirmé plainte na ye lelo na top Congo alobi que apporté président Félix Antoine Tshisekedi plainte dans le sens que a violé constitution parce que première au ezaki discours ya chef de l'État vers les années 2019 ezaki a respecter constitution mais bango balobi que a violé les constitutions na ko dissoudre des magistrats oyo
barépondaki na installation na bango te ezalaka volonté personnelle mais Félix alobi ke nalongoli bino etake boyaki te tellement na ebyanga mpo na ngai mpo na bino bato ya IDPS convocation wana etake bato oyo bobundi mpo na respect ya constitution bokoloba ke président Félix Antoine Tshisekedi atosi to abuki il faut à répondre na convocation na ye to ezosenga nini est-ce que bino bozoloba a violé to a violé te réponse mboka ya bino bon ye alobi a violé mais nalingi nayebisa bino soki na mboka oyo bantu oyo bazoyokisa biso soni mpe bazokotisa biso na bitumba ezali le soi-disant bajuriste wana bajuriste oyo ya kwanga na nguba oyo ndeko na ngai alobaka bachomba chaka biola ni manke nene en tout cas bazokamwisa ngai balobi président de la république akoki kodeplace bantu wana soko apesi bango promotion mosusu apesaki bango promotion mpe bayebisi bango dans les 8 jours qui suivent na 8 jours ezolanda bakokoboyeke totikala kuna mais sikoyo bango bakende nano basali remise et reprise bake kotongisa batoge ya esika bazokende badepasse largement 8 jours nsima nango balobi ke non tokolongwa te papa nayebi te nga naza na ngai juriste te yo moko continue na masolo tuna Théodore Ngoyi. Président, s'il vous plaît, la juriste wana va se présenter te. Mais selon la constitution, eza ba juriste wana batu bapoya ki requête ya Martin Fayulu na 2019. On va le dire que président Félix Antoine Tshisekedi aza élu président de la République. Selon les normes, il y a CENI. Et bimi que ba magistrat ba bandima que Félix a gagné dans l'élection. Si on lelo oyo ba monique monsieur ya Félix ba tosi na bango ya ngote. Lelo Félix a longoli bango mais ba Félix a pensé que bango ne ba bandima ki. Bon nakanisi ndeko mituna na yo tuna ezali un peu très enfantin. Je pense que na okota susu na polémique wana te puisque je pense que ozotu na malamu te. Si osoki mutu musu azana mituna tuna. Président, avant de répondre à la question mususu, quand même naza na droit ya réponse étant que moko ya bapandisa ngo ya mboka o. Parce que na 2019 a président on attend Martin Fayulu yaki. Monte Moussa Azana Moutouna Zali, donc il va prendre le temps pour rien, il va nous faire passer. Merci Lionel. Merci Lionel. Merci Lionel. Oui. 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 Loba. Oui. Répondre à la négociation, Balongoli, bateau bazaki le rôle là-bas, morceau dur. De l'autre côté, Balongoli Emmanuel Ramazan Chadari, autour Balongoli, Kabounda, Nakabouya. Mais pourquoi les lots, coalition FCC cache posa toujours contre Mwana? Preuve à laquelle, meeting ya lobby Chadar Azari na Kindu, tout en dans les réseaux sociaux, IDPS, Azar Osenga, FCC, PCF d'explication et financement à meeting Mwana. On a ni IDPS posa contre Kimyaki. Ok, mutuna na yo eza kitoko mingi. Na lingi na ye bisoboye. Négociation oyo zoloba wana go balongoli batu. Pona ngai balongoli batu te. Au moins tango bakendaki kuna basalaki pacte de bonne conduite. Na pacte de bonne conduite wana ilingi koloba keno tokoswana te, tokosala ba déclaration yo kopesa mobulu te. Mais soko tali ndeko Shadari asalaki ba déclaration ya mabe mopanzi na biso pe yo moko landaki mwana bute le secrétaire général Augustin Kabuya alobi ezali lokola bana ya Israël na kolongwa na Egypte tango bakatisi mer rouge armée ya Egypte alobi tolanda bango po badisime bango eke mer rouge emelaka bango. Jean-Marc Kabunda ya alobi les Égyptiens que vous voyez là vous ne les verrez plus. Est-ce que nani de bonne conduite est respecté? Est-ce que Bantouana Suko Bavandi Nasali Bakubundate? C'est pour cela bango lokola bazaba konzi. Balobi basali mwa commission ya muke oyo kendo solo la baya kopesa bango rapport. Lokola bantu bazana mu meseno balingi komona kaka bango
puisque bango nde ba symbole ya lit bango nde bazo symboliser UDPS ne wana omoni mauvaise langue balobio balongoli bango nalingi na loba négociation ebandi tokomi nango wapi nasuki wana mwana mboka pili mama jana sisa mwana mboka pili lelo lobi négociation bandi tokomi wapi mais tozomona toujours na UDPS malgré balongoli bekarte bato bazalaki mutu pasi badéclaration eza kokonti eloko nini ozanga bino na UDPS mpona borompre coalition na papa te PPRD na FCC basekura noso bomoni ke bolembi coalition boloba parce que bango baza prêt. Oui papa ata yo moko na ndako ya libala tozala tozobunda mikolo nyonso tokabwani na bambetu au moment où tokomi nanu esika tosinyaki libala na tribunal te bantu bazo croire que libala ezali menga nazo yebiso ke mokolo balongolaki mwana mboka Jean-Marc Kabunda na Assemblée nationale mokolo wana libala déjà ikufaki puisque mokolo wana nde ba déclaration ya mabe bandaki tolobi ke bandeko wana baza sincérité bandeko wana baza de mauvaise foi bandeko wana balingi récite ya faci te po bamona moyen kozwa discours bazolinga faci aéchoué lokola bango po balobaki bomoni UDPS bolobaki bomoni faci bolobaki ye wana aéchoué lamentalement mais lokola pouvoir eza ya nzambe faci azo surprendre 10 jours au jour. C'est pour cela bango bawelaki ba majorité wana babosanaki justice. Mais qu'est-ce qui manque à l'Oba gouvernement que non coalition ngana zoye bisayo omoni incident oyo bango balobaki eza incident oyo ba contre salaki tozela ya démissionner na moment nazo yebisa yo ava ya koboma FCC za kokufa déjà kotala kombo wana te tikali poso ya pamba lokola justice elobaki déjà lokola justice elobaki déjà ke bayebi FCC te bayebi cash te bayebi la mukate bazana personnalité juridique te c'est-à-dire ba parti politique égaler ba autonomie nango yo moko oza mopanzi sango ozolandela du jour au jour landa déjà langage oyo eza na FCC bantu babandi déjà kolongwa mokolo ilunkamba kolongwa akodémissionner la premier ministre tokonome informateur yo moko komona ndenge nini majorité ekobasculer kolanda ndeko fayulu te puisque aza na député te parti politique na ye eza parti politique ya pamba eza na député te Théodore Ngoyi aza na parti politique président te puis aza na député moko te donc bawana baza pamba landa ba déclaration ya ba miyambo landa ba déclaration ya ba Jean-Pierre Bemba pour comprendre que masolo essaie échanger sikoyo tozo dépouiller FCC majorité ko changer bureau ya Assemblée nationale wana ekokweya tokosala nouvelle coalition et puis gouvernement mususu oyo kotosa faci mboka itambola bien. Tout le monde qui dans le gagné l'élection, le Kabila va partenaire. Est-ce que les gens après une année à pouvoir pour définir Kabila Ndengeni? Non, Kabila c'est un démon en République démocratique du Congo. Je m'engage. Ça m'engage. Kabila c'est un démon en République démocratique du Congo. Donc c'est l'obstacle majeur. Donc au développement de la République démocratique du Congo. Donc pour tout développer bien, Kabila, on sécurise celui qui est sécurisable. Donc Kabila est sécurisable. C'est-à-dire place naye eza na boloko. Il faut bakangaye. Soka boy ko kende exil, bakangela biso mais c'est Kabila pour tout tika na mouvement puisque nyoka wana asi akufa naye. Mukila wana ndezobeta beta pamba. Kabila azali mutu te c'est un démon. Puisque soka azali ki mutu. Mais la yebisaki bantu na ye ke non, bantu bazana coalition baswana kate. Tozana philosophie moko. Ndenge nini bakal. Ye anomaki awa ba magistrat wana. Muntu akontre sinyaki ezalaki Sheikh Kutundu. Oro Chibala azalaki awa. Na Kinshasa pe. Wana problème ezalaki te, wana ba violaki te. Mais sikoyo yo ilunkamba na Katanga, Kankonde a signé non basali mabe. Donc FCC baza diable. To yebi que coalition na biso, c'est une coalition contre nature. Exemple lelo vous avez déjà la face à monde de la coalition ils ont déjà recouvert.
est-ce que le balance face à monde que les prise de pouvoir, il y a eu des petits échecs de le pouvoir. Parce que on parle déjà l'élection en 2023. Comment le recensement, on dirait. Papa, le recensement, c'est une obligation. Et puis le recensement, ça va prendre combien de temps? Le recensement, il doit 2 ans, 3 ans. Non. Vous êtes en 2022, décembre 2022, recensement aussi là. Na yebisio, à 2022, on a la volonté politique. Puisque tous les chefs de quartier, les chefs de rue, banani. Si on va responsabiliser les chefs de rue à recenser rue, ça va prendre combien de temps? Donc ça peut prendre 2 jours, 3 jours de recensement ici et puis on va passer sur l'identité. Donc wana ezali rêve biso tozo banga nanité. Fachi c'est un démocrate, il y aura bel et bien les élections en 2023. Et puis nous allons gagner ces élections là et nous irons jusqu'en 2028. Moi je suis un politicien, je ne peux pas parler un langage de la rue. Nous sommes en train de nous préparer. Tozo bongama ke élection en 2023 et kozala. Et Kozala, peut-on gagner Yango. Mais Yoko Yebisa, moi je ne peux pas faire sa publicité. Ngana ko sala publicité na yete puisqu'il ne représente rien. Ah Moutouako Yemoga des députés na parti politique na ye. Azo atiki ni mwasi na ye. Sikoyo masoloni ni tokosorana Moutoyo azo représenter 0. Oui, oui. C'est mieux ton président que ton soratana bantu mususu mais Martin Fayulu te. Kotanga la kayete. Kotanga la mutuana te. Puisque sanga ozotanga la ye donc ça m'énerve même. Lobby? Vous préparez nini pour la journée à lobby? Tu m'informes d'abord la journée à lobby et Zanine. Parce qu'il paraît que la matinée politique, encore à partir d'un siège pour Boyamba. Jean-Marc Kabundi na Augustin Kabuya bako s'adresser na police na population. Et ça il paraît parce que yo est que tous informés. Oui. Il paraît. Ndewana nazo yebisa yo matinée politique ezali loko ya sika pona IDPST. Mais ya lo besoin matinée politique ezali momesano na biso. Ezali bilei na biso ya mikolo na mikolo. Oyo ezalaka. Oyo ezalaka actualité ezali oyo ebimaka na monoko ya bakonzi. Mais pour la matinée politique donc c'est des routines. Eza momesano na biso. Mais loko ezaka ya sika oyo ebimaka na monoko na bango nde ezalaka ya sika. Poser président Mori de question. Président Mori ni on toyebi ke on président ya Suka awa parce que tolingi toyeba président et tant que président Tchango a préparé nini par rapport à la nouvelle oyo et ont les qui va porter président de la République plainte. IDPS viva. IDPS viva. Fatibé. 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 Béton aigle. Ndeko na opesa yo réponse boui. Bona makambo na etali ko porter président plainte. Yo journaliste kende ko tuna nanu Martin Fayulu. Parce que président avance la nomination na ordonnance ya magistrature wana. Proposition et outakana conseil de magistrature. Bangonde bapesaka na président de la République ba juge. Président azui a sa l'ordonnance a nommé Batouana. Mais yo Fayulu oya olobake non président a violé la constitution. Papa, total la moutou ya Martin Fayulu bien. Et puis pour na goyebisa yo lisusu Martin Fayulu pour nanga a rejoindre kana ye ya FCC. Tozo yebisa ba Congolais bolanda ka Fayulu te. Na era ba élection nana boyaki machine. Na boyaki machine. 2 jours après mission on a soki mbongo pa Kabila. Bo aboye machine parce que soki élection esalemaki te nana linga tira na pouvoir. Eza Kabila. Soki tokei musika na 2006 Kimbuta
Paul le gouverneur a bénéficié qui n'envoie un an. Il y a Martin Fayoulou. Pour Nabiso Tozo Kamwate, Martin Fayoulou a rejoindre Kanaye et à FCC. Do Yebisi Azonga Wapi na FCC na Mbongo ya Wutugozwa. D'abord à Zape Congolais Atika ba Congolais basala makambo na bango yazonga na mboka na bango akene kosape makambu na bango makambo ba Congolais talikaka ba Congolais Mutuna na yo yango na ndeko journaliste. Poser président une question, président Lelo, tout le monde économie très élevée, dollar déjà fait. Est-ce que l'autre monde va dire j'ai fait la pouvoir à Kabila? Bon, lecture do Salawana, nazo comprendre en côté puisque tant Kabila doit pouvoir, on va rappeler que dollar est na combien. Tant ayo kotika ngo dollar est komaki na combien. Poto yeba comment ko évaluer question wana opposé. Je te dis que mon azali na finance, azali muntu ya FCC. Mon azali na banque centrale, azali muntu ya FCC. Donc 65% ya gouvernement tozana nango baza bantu ya FCC. Bango nde bako se justifier, bayebisa biso basali eloko wana ndenge nini. Ngana sina yebisi que objectif na bango ezalaki pour nous faire échouer. Ndenge tozolo baboyi ba musu bazaki na ba machine na bandako na bango bazo imprimer. Lelo elanda ba nouvelle autres na banque centrale ezana ba compte mususu eza bloqué ba mbongo ebele ba mbongo wana ya banani donc ba mbongo wana soko baningisi ba bimisi na terrain ebele donc pour nini dollar emata mais na yebisi yo oya nzambe eyaka malembe omoni ke etelemi nano lokola etelemi tango banda shit et kosala ndenge salaki wana te oyo salaki wana ezaki spéculation mais la shit ekoya tango moni ba investisseur ba kotia ba mbongo na bango na ba banque ba bandi ko futa bato okomona déjà yo moko mbongo kozala stabiliser et puis dollar e bandi ko kita malembe jusqu'à un certain taux attendre que toza boy soko telemi na 20 et que to continuer nango nandenge to kosisa mandat ça sera déjà la stabilité. C'est comme ça qu'on appelle la stabilité. Mais Kabila est-ce que le pouvoir affirmer les bisous dans le monde le système Kabila il va déboulonner. Non, le système Kabila est en voie de déboulonnement. Puis c'est donc il faut qu'on serre la ceinture. Le système, ce n'est pas une personne, ce n'est pas un individu. Quand nous parlons des antivaleurs, puisque biso toyaki ko combattre les antivaleurs pour les valeurs. C'est pour cela au moni président a sali agence ya prévention et lutte contre la corruption. Ezali vaste et large. Oyo fonctionnaire ayebaka ke atutaka tolo na quartier azana mbongo en même temps zoloba salaire ezamuke, c'est-à-dire asalaka ba faux documents, ba fausse preuve de paiement. Mais quand on va se mettre au boulot, donc, fonctionnaire, cette administration sera assainie et chacun devant sa culpabilité. De comprendre que non, pouvoir est fatigué, et ça pouvoir nini. Naba mususu zana bango na IDPS va comprendre nanote. Mokolo wana ata Mourinho azaliawa. Soka koko sala mbeba na ye, soko ya muyibi, soko détournement. Alobi o ngana zaki président ya Bouddha. Oh, ngai bakanga ngai basala boyena ko loba yo moko devant les juges. Nengo bandaki, nengo kosiri sango. C'est-à-dire l'état de droit n'est pas venu pour faire des exceptions. Donc ekangi. Atanga mutu nazolo boyo. Ce qui justice interpellé ngai ngamoko devant les juges na kosiri sa makambo nanga na bandaki, ce qui ezali bantivaleur. Merci beaucoup président Bitoko tuna ndekoza na soukape aluba parce qu'il y a une idée. Et comment il y a jeunesse pas nous bas. Et comment il y a FCC nous bas que cash bon gérer mon côté parce que beaucoup besoin d'expérience na ligomba cash état de droit et le gangi caméra na boloko état de droit de le bisi magambo milice ya Kingabwa moko ya ba conseiller ya Fachi azana makala transférer na makala ozomona te que Baramoto Komona et démontrer la limite ya cash. Merci de Kopona Mutuna. Na kolimbo la boye.
bato oyo batuna ke biso bato ya IDPS tango tokozala bien biso bato ya cash tango tokozala aux affaires tokozala ba incompétent eloko nini bango basali pendant 18 ans ya règne baloba makambo nini oyo baloba te mpona président na biso mais c'est le président le mieux coté le mieux apprécié partout dans le monde entier yango te alors siko soki président na biso mpo nga nakoki koloba te mpo nga soki naza conseiller to naza comptable na kati ya bureau songolo to pakala soki président na biso aza le mieux côté c'est-à-dire biso nyonso toza le mieux côté on doit toujours prêcher par l'exemple wana nayebisaka bapoliticien prêcher par exemple c'est-à-dire quoi mwana ndako asali mbeba basali nini bazuye tozokende malembe malembe na justice mpo okanga mutu ifo ozala na infraction na preuve siko preuve balukaka ya yango donc bozala na mitema kokita Fachi Beton azosala musala asi a prêcher par l'exemple na bana ndako siko tokokota na batunyo nyonso nga na cité Kanté po soki na lobby FCC bokoloba o po naza mutu ya nani ya IDPS précisément ya cash donc biso tozo prêcher nde par exemple tokoki koloba ebele te toza le mien côté tozo tambwisa mboka eza lelo na état de droit quand même bango bazozwa monopole ya ko critiquer biso parce que toza na kati ya état de droit na 18 ans ya règne na bango est-ce que biso tozwaki ndingisa ko critiquer bango ero naza na prison donc tout va bien. Ok, président, mot de la fin Nabino, tu as commis presque à la fin. Lumière déjà et mot de la fin Nabiso et ça d'abord boye. Non, tu pas dans la présidence, mot de la fin jeunesse après ton Nazo pesa mot de la fin parce que mot de la fin mutoko pesa ngo aza président bi après que la jeunesse ba lobapé puisque ba jeunesse a changu baza pe na soif ya koloba. Nalingaki na revenir sur quelque chose. Bolobi que économie ezotambola bien. Peuple congolais nazo tuna bino. Touti wapi pe tozo kende wapi. Boyebi pandémie o bazo benga coronavirus et déstabiliser ba grande puissance mondiale. Mais à combien plus forte raison Congo oyo biso to hérité après 18 ans il y a destruction de la Kabylie. Il fallait au contraire bobete la Fachi Maboko. Il fallait bobete la Fachi Maboko. To ya banque eza stable. To ya mboka baza ko dirigeant ngona to babenga ka to di directeur. To directeur eza to oyo utaka na banque centrale. Tout directeur et la Banque centrale jusqu'à la preuve du contraire, ils ont navigué ou bien ils ont nagé entre 19 000 quelque chose. 19 500. Non, 20 000. Ils ont 20 000 té. 19 500, 19 700. Dans la précision, tu peux aller mais nazo yebisabino que nano commis na 20 té. Alors, le mouvement besoin na kati à terrain ou bien na kati mboka na biso, c'est un mouvement spéculatif. Biso, en tant que spécialiste en la matière, économie et qui se base sur la spéculation. Bozola nangai. Bato akabila kaka ndenge président Bill autaki kolobango nazo marteler lisusu. Bazalaki na ba hôtel de monnaie na ndaku na bango. Babiloko wana ndezo créer ba mouvement inflationniste. Alors, na ba détournement na ba makambo ebele. Mais bon, là, on a une maison à Bakambiste nyonso. Est-ce que les gens ont bateau bazo comme bateau? C'était un sabotage. C'était un sabotage. Yango nazo benga bino, bo protéger pouvoir na bino. Économie mondiale, tozo travailler dans système oyo, toza en étroite interdépendance. C'est-à-dire que ce qui n'est pas à moninga zo tambola te et pas na biso pe ko tambola te.
Donc Moutouako Sabinote crise oyo mondiale est causée par la pandémie oyo tozo benga Covid-19. S'il vous plaît, Président, Tozala qui n'a 25 minutes de débordé, tu as dans la 35, tu as juste Président Bagène et puis tu as Merci pour la parole. Jeunesse. Il y a Bouddha. Il a vraiment l'issage. Il y a bande comment supporter question là. Vous êtes président jeunesse ya Tchangou président jeunesse à Tchangou. Jeunesse ya Tchangou. Représentant. Représentant. Ouais. Tolito yeba, to mona Martin Fayulu ne s'intéresse des alaki plein ya craqué ya na Tchangou. Tu fais partie ya qu'est-ce que tu peux dire? Est-ce que les alaki va soutenir Martin Fayulu? Ouais, merci. Année 2019. Merci beaucoup pour la question. IDPS viva. IDPS viva. Ami, batu bayeba qui était, naebi très bien. Mais pour na koyebi somoni batu wana ezali oyo babengaka ekiri ya miyibi ba profitaka parce que les seuls muto ça sera ba manifestation oyo soko kena njili mobimbo okuta bayibaka na bangulu batu bakataka na basoso c'est Martin Fayulu. Ah, bologena lela trésor mancour kumbela mokili ei kumbela mokili trésor mancour kumbela mokili talaka yo mukumbi kumbela donc la terre est à toi kumbela yango balobi to s'abonner biso tout na chaîne kumbela mokili tala bango ba jaloux bazo banga mankuru wetu alobaka te tozore mankuru wetu kumbela mokili nzamba za malamu